Des bandes à London TV. Papa, tu me vite au la vie à Kinduma. Kinduma nini? Ya kosibisa. Bosala randeni kasi. Mobali alinginga na zwi konome na latisi après aussi bangai. Wana bafuta combien? Msusu okia pesa 10 000, 5 000, 15 000, 20 000. Des bandes à London TV. Et là que tu n'as pas la Kinduma pas na nini, naza na disumi ya malonga te. Nazalaka na disumi ya malonga te, ne yango na yaka koyeba quartier pona bandeko nanga ba osala Kinduma yango ngape na yaka kusala ka Kinduma. Des bandes à London TV. Pour mon balabita kumo za combien? 10 000 francs, pas ça ils ont 10 000. Et pas non. Pas ça 10 000. 7 000. Na soka na 7 000. Ba 5 000 aux raté. Té 5 000 té. Sur 5 balaye pour mbala CP lo sala kendenge. Pena sala ndenge nini? Soki ya linya CP la ka koli simbong. Penga na CP ici. Ça koli simbong sala ndenge ni en question na ngai. Des bandes à London TV. Pobotika yango ifo nini senga potika musala. Bana nazwa mobali na ngato vanda na tiki yango. So inazwi lelo na tiki. Ozana mobali non te. Nana mobali te panga na uchimboka siko na ibisi yoke na sali ya desmen. Nazwi mobali te. Ma ozana bana. Nazana mwana moko yewana na bota. Papa bangwaza wapi? Na bota ika boy na classe kaka na zwize na boti. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous, abonnez-vous. Voilà. Je vous salue partout où vous êtes dans le monde. Car on est à la émission toujours ça la mikolo. Il y a Kotambola ko baba réalité ne leka kana kati ya capitale la ville de Kinshasa. Ah dans paka Juma place wa pitoye kota la bande ko na biso par rapport ya vie au baminaka. Ah wana kati ya paka Juma. Voilà to remeka un peu ko solana bango et puis bino bota la biso bokoye ba vie au bande ko na biso bazo mener ah wana kati ya paka Juma. Merci Toleka. Bonjour maman. Bonjour papa. Bande ko balantuza na paka Juma na koti na ndoka mama. Komona ni mama? Ma pasi. Ma pasi. Tu es na paka Juma awa tu ba vini ni obomena kawa na paka Juma. Papa to me vite au la vie ya Kinduma. Kinduma nini? Ya kosibisa. Bosala randeni kasi. Mobali alinginga na zwi konome na latisi après aussi bangai. Wana bafuta combien? Msusu okia pesa 10 000, 5 000, 15 000, 20 000. Bon prix na yo penza prix na yo pour mbala beta kumo ko za combien? Ezala 5 000. Ceux qui ba kakoli ba suka na ba combien? Ah kawana. Et pas na ngai. Yo zora 2000 te. 2000 te, 2000 muke. Combien de mbula de sali na musala? Na sali 5 ans. Sali 5 ans. La bino nyonso o busala la vie banda kuna bino ezaka baboy. Bokangama kangama ka ba grandeur oyo. Kaba natana oyo. Eza natana. Eza natanda. Alors nini sala ki commencer à musala wana? Pardon? Nini sala ki commencer à musala Kindumba? Pasi. Naza na mobali te. Yango wana na yeko sala musala vie. Ozana bana? Te naza bana te na bota kana sima te. Obota bana bakufara. Obota mara awa na kinto outa quelque part ndo ya. Na uta mboka. Outa mboka ni. Bwende. Oya sali déjà combien de mbula? Na yobi 5 ans. Awa oya koluka to ya kaka ofanda na yo po longwe mboko za po sofanda na ville. Na yaka koluka. Po na zonga. Po zonga. Mbongo zwana kokate. Na zwi na te. Makamo ebele. Mbongo zwana siko sala na oni. Na sala ka na landela ka makama famille. Msuko tangisa bana ya kosunga pe libota o baza ao. Ba risque ni beaucoup tala na musala o. Ah tokutana na makamo ebele. Aka mususu okokota na mbali mususu azovese makila. Soki prudence tende tokufa na basida. Na selia kala. Amen. Donc bambali mususu baza maladie au mona ba verser le makila. Au mona kwa na prudence a verser makila. Est-ce que bambali mususu peut sans prudence déjà ou bien na mbali mora bongo? Te ezanga kate ata moko. Kasinya soki mbali mususu aboyi. Aboyo c'est la prudence. Bosuka ndenge nini? Nazongi seli mbongo na e. Mais ba mususu ba kindara bongo tipona njala pona moni mbongo.
tolandaka mbongo te po mbongo eza na suka te tobatelaka nde nzoto. Mais kobimana mibale belebele bongo pesaka maladi. Epesa maladi te po mindele batindela biso prudence. Yo moko boy. Est-ce que ozaka pe na posa wana ya kolinga mbali moko ofanda na yo tika mosala? Tokutanaka na mibali ya bavanti. Nazwi na mobali oyo nzambe atindeli ngai te. Mibali nyonso zoya aosa soko bavanti. Olingi da combien de mibali lipo na kina? Ah, ebele. Mosusu yokeza la ta 5. Bon, na mukolo. Donc ça là msana obimana combien de mibali? Ce qui nzambe asungi, mosusu 5 7 10. 10. Bon, 10 on a du 5 000, 5 000, 50 000. 50 000. Est-ce que ba mena sarabino pe ba tu mso makasi ba menasi wa boto le mbongo non? Te jamais zakaka mobali o azolala o azovese no kite ozongiseli mbongo na ye. Wana yo travailler na perte. Mabe eza te po njote eza yanga akati te. Mama, na sepeli makasi. Bon. Sikoyo nini okoloba na bato bazolanda yo to baleki obani bakota musala osika po yo ebi pasi nango s'il faut pesa ma conseil olobani. Pardon, landelana biboye. Baleki o balingi baba no sala vie oyo zo sala. S'il faut pesa bango conseil pour na yo ebi pasi nango ba réalité nango ebi sa bango nini. Na koyebisa bango kaka musala kinduma eza na litomba te soki ozwi mobali bala ata matemela mai ntimango poli yango vie eza mabe. OK. Ce qui veut écouter mobali mo habito 4 koko supporter. Te na koka te. Okate? Te. Yo koka na combien? Nga na koka mususu tozosa to komisaka mususu ba 5 wana ba 6 wana kaka pona pasi pona naswa mbongo. Kasi na volonté na mwasi asuka ka mobali moko. Lokola pe biso eza pasi soki pasi te tokoki tofutela bandako te po tosala ka vi mibali 10 balala kayo. Wana eza fi ya pasi. Mais ndembo za rebelle boy. So neti mbala zo ya bino boze beleta musu 5. Osala ndeni po kwisa mbali mbala yepa na yo. Okwisa te eza kaka mutema mobali ya mususu za 5 aponi yo bokoti kaka. Bosala ndeni kasi neti bo 5. Kaka tokoti papa ya katokota tokoti. Odendele moi liboso. Maximum mpende osala bon. Tosala bon kasi moi sit. Ke osala ndeni. Mekano ngala zala kwa mbali. Na ebi pe ko denate. Parce que yo sala ndeni ngala zala kwa mbali. Na sala ka mbali soki alinginga papa ya katokota. Na lingio te nazo leka nga yo soki na kutu place na musala. Olingo benga ngai. Po na zala sedi. Na tendela te kasi na bomela mis. Ndeni. Na saiboy. Sande nini? Papa ya gate ya to solola. Esili. Amsuba batia mambu ya balu. Batia ka bongote wana satima bakinoa. Kwa bakinande bato badena kabiso to yebi odenate. Bino finara miso. Papa les miss. Voilà, ça continue dans la maman. Bonjour maman. Bonjour. Maman comment on a? Comment la bébé? Na kutio na paka juma. Ofanda na paka juma. Na vanaka. Osala musani na paka juma. Nasala musala musitera za mwasandu. Sala musala kindumba. Nasala musala kindumba. Musali bambula boni na musala kindumba. Nasali 10 ans. 10 ans. Outa na commune nini outa na intérieur yawa to outa na commune mususu ndo yo fanda. Na outa ka na matete. Na matete. Na uti na mboka na kwa ina matete ba bande ko na biso. Nembala moko ba yeko ebisanga quartier yo. Ba sanduma ba vivre ka yango na yembala moko na yakuka. Ndenge balinga ba oluka. Nini suku esala ke yo poko mosa kindumba po bande fanda e pa bande ko na. Eloke tinanga na sala kindumba po na nini naza na disuni ya malonga te. Nazalaka na disuni ya malonga te ne yango na yaka koyeba quartier po na bande ko nanga ba osala kindumba yango ngape na yaka kusala ka kindumba. Ko sima. Osana bana. Naza na bana 6. Siko yo za kindumba te biki za cop. Yo siko commission robota. Ya robota ba pesa mbongo belé so robota mbali. Na boti na kindumba te na boti na kina na ndako adibala penza na mbuka. Awa na yaka ka ngama ko ni
na ye mpona komidi bana na mboka nde koluka na kini natiki bana na mboka kuna nde na ye awa oya awa nde na ye kobota mwana na osima wana apesi kozwi da mobali na yo tosalaka kindu naza na mobali te nazalaka nga moko nasalaka kindu bon mwana na namoni mwana papa mwana wana akima ngai akima mpona nini nayebi te bakima kaka alobi jamais akozwa mwasi na paka te na mwana po mwasi apaka ndenge biso toza na paka bato bazwaka biso na valere te mibali bayaka kaka basaka na biso ti soki abotisi yo atiki yo na mwana na yo me mobali apesaka mbongo seka ye apesi yo mbongo akosaka no ndenge nini apesaka mbongo me mbongo amalonga te ndeti yo mpona kobima na mobali nde babaka tour ezalaka combien bapesaka kaka 5 000 bon se mutu akakoli ba 3 000 elekakolaka te suka 5 000 so osalaka ndenge nini mpo okweyisa mobali se neti boza 3 to 4 mpona yo mobali alanda yo osalaka ndenge nini eloko mpe te ezaka sentiment mwana mobali soki asepeli na nga tokoti soki asepeli te aleki na ye kasi nde bana kini bazala moi fois dendela bamisusu ezala finaliste moi fazala geste yo osalaka nini nga nasalaka eloko te nafandaka nanga kaka me mobali soki asepeli na nga tokoti soki asepeli te nakobenga ye boye soki asepeli te aleki na ye soki asepeli tokoti na biso ndeti na mokolo ozalaka combien de client na mokolo moko nakozwa ata 5 soki nzambe alingi soki nzambe apesi ngai nakozwa ata 5 ata 3 mama naza bagene te ke nakende kosalela makambo kaka vaye nayeba ndenge ya kosalela naza mama yo koma na ba 10 te poza mama okoka te pema okoka te pema sikoyo nde botsaka bambetu po ese mbala ye bosaka ndeni omatie na mbetu bosaka ndeni soki mibali baye tomataka na mbetu ere moko mpe totalaka mpe na mabele tosololi na mibali ata nsima bongo mposa mobali soki alobi napesa nsima napesi soki alobi ke napesa liboso ezaka mposa na ye mobali mpo ade ase apesinga mbongo babi bino bozala se mbala ekamba moko tambala moko karesi ezalaka te karisme ezalaka te bosimba mobali te mpo bopesa ye posa bino ezalaka kotaka mbala moko tosimaka donc osimba mpenza na mbongo nango toyaka mpona koluka toyaka mpona baposana te toyaka mpona koluka toyaka mpona baposana te po mobali jamais mobali apesinga mbongo moke boye na kokisa posa na ye bon ntango mobali soki asalaka bongo nde asalaka bino yo moko okaka posa te nayoka posa te mpona nini nayoka posa te po mibali baleki ebele bonjour maman bonjour papa kombo nani Karine nakuti yo na paka juma awa ofandaka awa nafandaka awa osalaka mosani nasalaka mosala ya kindumba mosala ya kindumba osalaka ndeni nasalaka soki mobali azoleka boye nabengi ye aye ofini miso asinyare yo osalaka ata geste maboko te nde asalaka te maboko te naki bato nyonso tu bayeba soki atalinga boye nasali ye aye yo soki po mobali abeta ku moko ezalaka combien 10 000 fois pasa ezalaka 10 000 epa nanga pasa 10 000 7 000 nasukaka na 7 000 ba 5 000 ozwaka te 5 000 te soki 5 mbala ye mpo mobali asepela osalaka ndenge nini mpe nasala ndenge nini soki alingi asepela kaka akolisi mbongo mpe nga nasepelisi ye soki akolisi mbongo osalaka ndenge nini yango question na ngai bongo yo osalaka bongo papa asalaka soki aye boye atuninga pasa de combien pasa 10 000 pasa 10 000 takata to na 7 000 esika bapesinga 7 000 awa nakokokisa posa te pesanga to 20 000 to 30 000 tokota kuna nakokisela posana apesinga ale tokoti na mbeto tosali nakokiseli ye posana tokokisa poso osalaka ndini okarese ye obanda kosimba ye makambo nyonso tu nasali ye après nakokiseli ye posana ye akei de 20 000 wana obeta combien de coups 20 000 abeta kaka coup moko 20 000 abeta combien de coups kaka coup moko 20 000 su abeta ba 3 coups ba 4 coups kaka coup moko mais po eza mbongo ebele te mbongo ebele te
eza na mbongo ebele te. Yo na mokolo moko bima na combien de mibali? Ata ça. Ata ça? Ozala makasi? Nalembaka te. Mobali ne moto alembaka. Yo omelaka bakisi te namelaka badringi moko makasi badiama na bayaka. Bayaka fo bana mosala no? Osali déjà bambula boni na mosala osala kindumba? 10 ans. 10 ans? Obandaka na age nini? Nabanaka na... Ende Jemina yambi kubata wansa kolati. Nabanaka na ba 12 ans. Na kota musika na bima kutu kifazer. Na mama te na papa te. Donc on a fazer avant comme ndumba. Ça va? Donc yo tango yé musala oyo. Oyaka vierge ba diverge kana musala. Na botama kaka na bimi fazer kaka. Tonaka lesoso. Donc yo ba diverge na agini kasi. Keba na moni ezoleka. Mbongo ezamuki. Kata masolo na bima. Bopesa mbongo na kende. Bonjour maman. Bonjour. Comment nani maman? Mayolande. Mayolande. Mayolande na kutua na paka juma. Musanyo sana na paka juma. Azala vie. Vinini. Azala kinduma. Kinduma. Osala kinduma na paka juma. Uta pour se retrouver pour commencer kindumba. Na ojimboka me na akinde koluka ngope musala malongi ate yango to sala bon. Combien de mbula de osali na musala kindumba? Inani. Usiko soki ndeti mbala zoleka. Mbala zoleka. Bongo bino bafana ko sala boteka. Dale kindum. Mbula mbonyo osali na musala. Na sali inani. Siko busala kandenge nini? Soki ndeti mbota 3 ou 4 bomoni mobali pour benga mobali a landa yo osala ndeni geste ni osala na geste na ko benga na osala ni kande na vandi boso ina bengi olingi tokoti soki oboyi okay siko na osala geste musuni ngana osala ka bo bana kisasa mo basala ba dendeli to ba finili su to basali geste no osala geste te tozala kande biso to vanda bongo soki mobali aleki obengi soki alingi bokoti na soki aboyi okay. Parce que mon bali, ce que j'ai la kumoko, a foutu à combien? Depuis 10 000, ndenge okolinga ta 20 000, 15 000, 10 000, ti ka position. Ata 3 000. Ata 3 000, eza posa na moko. Soko lobi na zaka 3 000 te, na zaka 10 000, na sale la 15 000, na sale la 20 000. Telanga boy, tezo tala ko mpandi, tala osola ngai. Est-ce que vous venez à foutu 10 000? 10 000 dollars beta combien de coups? Coup moko, bo 10 000 ko beta. 10 000 bela bonbon. Coup moko. Bon, on 3 000 beta combien de coups? Coup moko kaka. Lingi 15 000, lingi 20 000, lingi 30 000, kayo moko. Parce que na mukolo, so osali na mukolo bimana ba combien? 50 000 ou bien 25 000 ou bien 20 000 ou bien 10 000. Ezaka mukolo chance fungwama. Parce que na mukolo bimana combien de mbali? Talanga koto. Na bima 5 mibali na par jour. Okay. Alors nini sala ke okomonsa la musala? Tozo sala kango, nazo sala ngo pona sentimate, na osala pona kozanga, na osala pona pasi. Pa soki na bien na ngai na sala ngo te. Soki tozo sala boye pona, to aponya via biete pona. O sala moko boye, o to lukata eloka koteka kozwa te. Wana posa oteke eloko mbongeza te. Yango wana tozo sala. Mais soki ozwi pendaki, na mwa mbongo na nga boye na teka na osala ngo te. Pa eza musala bien te. OK. Musala bien te ozana ba risque nini okutala na opona musala? Okutana na ba risque puisque okutana boele musu mutu mutswaza na maladi eta bosangani na aya tikeli okoyeba te. Mais na sima oyo komona passe. Mais bino bosela préservatif OK na be bongo sam bala à se protéger. To sale la prudence bien si de mais pona kozwa maladi ezate pona olala na mbali sa prudence attendez bokutanisa kanje to boy OK kozwa maladi. Merci beaucoup maman. On va terminer. Voilà. Toujours continuer à traiter na biso dans kata ya paka juma. Yo bomoni banda ko musu to koto soli na ba mama na kata banda ko na bango. Ah tout dans na kata couloir na bango nde toujours sola ba mama. Et la réalité oyo bande ko na miso bazo vivre na kati ya ville à Kinshasa. Oyo bazana makasi ya koluka mais bazo mekezo simbate. Et puis, on peut savoir capital faut en roter Kazate. Raison pour laquelle bah s'est lancé na Obarosa là pour vivre bah si vivre bah Luka Rolia bah milatisa bah mi soigner njoto na baron. On sait pas ce qui bateau bah roler comme ça dans musika tout na pembeni bo kambela bande ko na biso na kati ya ville province ya Kinshasa. Merci. Bonjour papa. Comment on est maman? Ornella. On est là. Maman na muno na paka juma. Ah musanyo sala.
Nazala nduma. Osala nini? Nazala nduma chi. Na musani osala. Nazala kinduma. Kindumba osala ndenge. Tosala soki butu ekomi tobimi na rai tozoluka mibali tozobenga bango. Oya alingi bokoti, oya aboyi pe ake. Obenga mbali ndenge nini? Abenga papa ya kachi. Soki pa tokoti. Bokoti. Après mobali ofuta combien? Passage 5 000. Na mukolo siko obimaka na combien de mbali na mukolo? Na ibaka te po tozala au jour obimi ata 3. Au jour pe soki ozwi te pe ovandi njala. Au jour pe soki nzamba asungi ozwi ata 6 ata 7. Ba problème ni beaucoup na musala oyo. Problème ni okuta na. Po vie mabe na mboka. Soki tozala na vie bien, mais tozosala musala ote. Madame ballon na préservatif ou sans condom? Tozala na prudence. Bon c'est la prudence te. Abim. Ah sala te. Bambula bonde osai na musala wa. Ngakutu nasali aga desme. Na uchimboka na mwana na ngana kende. Aya na. Nasali osali ka desme. Desme. Yo desme na l'action de basala musala po yo yekoya. Nde baninga na biso ba kende mboka kuna na bilama na biloko biso pe tolandi bango to ekoluka. Bandeko na bino basala musala se bazimbongo bakena mboka na biloko. Soki baye awa basombi bilamba kuna na mboka yeyini lokola mutazo a salaire. Lokola pe ba osala bongo biso nyonso pe tolandi ba. Ba risque ni beaucoup na musala. Awa. Ngape na ibite po na uchi pe mboka kasika. Na futi ata ndaku te na uchi kaka mboka na sali aka desimbeni hapa maka. Okay. Mama sikoyo ndenge bosala musala oyo. Po botika yango ifo nini senga potika musala. Na nazo wa mobali na ngato vanda na tiki yango. So inazwi lelo na tiki. Ozana mobali non te. Nana mobali te po ngana uchimboka siko na ibisi yoke na sali ya desmen. Nazwi mobali te. Ozana bana. Nazana mwana moko yewana na bota. Papa bango za wapi? Na bota eka boy na klasi kaka na zwize na boti. Sikoyo. Bon. Merci maman. Merci beaucoup. Ok. Voilà, Nazala qui est en visite n'a pas qu'à du manassouli na ma maman. Je suis sûr que bateau partout dans le monde, bamoni à tel point que bande konabiso bazo souffrir, bamsu bazana bana metela musala bazo sala. Je suis là pour vous servir plutôt. Nazana pour nous servir musala. Nazo continuer kaka na cadre il y a kotambula la ville province à Kinshasa pour na kostona bande konabiso pour koyeba ba difficulté nini au bazana. Lelo place on a trouvé qui bon il y a kostona bande kozaki na paka juma. Bo mwende na solo na banda kuna bango, bo mwende na solo li na mamsu na banzela et tout soli vraiment. Merci beaucoup, Demel TV, toujours du colo. Vous vous abonnez massivement à la Demel TV. Avant de vous informer ça bien. Togoutana, à la prochaine. Merci, bye. S'abonner à la chaîne Demel TV original.